1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayana saka. Bonjour, Kimia Bolingo Esengo, Ezalokata Mabota Mabino, Bino Bebozuli Bako, Yako Tala, Isusu ba film na biso ya Malebo Movie Club Cinéma. Kaka ndenge na epsa kabino na Malebo Movie boko zwaka ba film sika ba film kalate, kobunga bungate, lelo film na biso ya sika. Kaka ndenge bovandi bile na bandako, boza kozelango, film na biso ya sika yango yo kasi. Bandaki koloba peto kolobaka bango kala biso sika sika bango kala biso sika sika toujours na système à 1308 c'est code mbongo code moto osimbi oziki tozali peto ozala kaka avec le leader silencieux Malebo Movie. Merci na Brazzaville, merci na Pointe-Noire, merci na Angola bisika biso bokota la biso topesi bino merci. Kasi ba mama ki sasa pe na bosani binote. Merci na ba mama Chango, Lukunga, Funa, Moamba. Pe na ba province partout bokota la biso na nzela ba réseaux sociaux, to pe na nzela ba chaîne na biso, to pe na ba plateforme na biso, to pesi bino merci. Na pesi pe merci na ba bon tonton nyonso. Ba kota la biso mokola lelo, bango ba lobaka. Malebo yo kaka ba maman. Biso pe ba bon tonton total kayo. Merci. To pesi pe merci. L'équipe technique mobimba weza ko kambanga awa. Na pesi merci. Na ingénieur na bosanité ingénieur Enoch papa réalisateur merci na ndemo salik Malebo abima toujours bogar abima toujours sexy et pesa zuate motona ngenge na ye motona likambo na ye tigete film auto kotala lelo film auto kotala ezala film ou quoi apporter un plus la manière de voir les choses na biso na lobaka tango talaka Malebo zesika malamu parce que Malebo ayaka ko compléter plutôt makam aussi yoka makam aussi omona makam oyo pasteur ate akayo biso toka ko compléter pe ko insister sur ango bongola makanisi bongola comportement bongola façon na ko vendre sika tozali na lisanga bongola changer comportement parce que okoki nango wapi okowela nyosa mokili suka okoki nango wapi tika mona mokili oyo pourquoi kobomana pona biloko mokili eza mabe merci na bino banso esika bovandi kasi est-ce que bengi tantine benga tonton benga tantine yebise Malebo esi ya bandi et bongo voisin bongo voisine azoluka kotala wapi devine bebaki kura ekendaki benga epse Malebo atie film asika kaka ndenge tomesana aya kotala kasi pona bino banso boko benga ngai Malebo to raté film na TV moi to rediffuser un film à tout moment ezalité ke ne kaka sikona chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna ko bosana te ko s'abonner parce que la biso pe moi j'aime et ko ça la bien tout ça la ndenge nini to créer connexion est-ce que vous êtes déjà prêt est-ce que vous êtes déjà prête pour que tu crées connexion parce que ceux qui te créent connexion te to la pe film asikati kasi na insister déjà ndenge tozali awa programme na biso eza na c'est écran kanga yango photo ceux qui po bosani benga Malebo to pesi pe merci beaucoup la camarade de ezali mabe kasi ni nyango eye ba kotuna tombola maboko sika ezwamio papa tombolité yebisa papa biso to tombola kamaboko pona kotala film soki a tombolité na ko rediffuser film makala sala lokola ingénieur JC design na tombolaka sala lokola papi fala lui a tombolaka ingénieur John Kabengeli biso nyonso to tomboli maboko Kinshasa partout to tomboli ni nyango eye ba kotona ya ba santu badia satana ya ba koko yuka Maman Christelle Louemba, ABC Cosmétique. Mes amours adorés, Nelvino, bonne nouvelle. Mois de novembre, ezaka moi oyo Maman Christelle Louemba à Bodama. Na moi wana nyoso ba parce que nyoso ABC Cosmétique bazaka na droit ya 20% de réduction. Yo pose le problème, ya bouton, ya tampon, luta, cicatrice, tatouage. On a besoin au kit salibou nayo, on remonter solo nayo, on comme la moko ya bien, hein? On comme la tielo ka bien, on comme ça sous du moins de libéla.
Yom tozo nyo comme la maladie ou état de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, prostate, rhumatisme, mukongo pasi, problème nyo tozo dérangé et à la santé, de à la beauté, aux a droit à 20% de réduction. Mais mukolo oh maman Christelle Mbabotama ezalu le 29 novembre. Le 29 novembre wana toko fêté encore na cabinet ya Sika ezali na deuxième rue résidentielle sur Petit Boulevard. Yom toroya na mois de novembre on va bénéficier na 20% de réduction aux appels à droit à kozwa invitation pour que on participer le 29 novembre mukolo o ezali ya Maman Christelle Luemba. Adresse na biso ezali na lui mettez 16e rue résidentielle sur Petit Boulevard. Mais na lobi bien le 29 novembre wana tozuli bino cabinet mususu ezali munene koleka o ezali na lobi ata uza na Brazzaville olingo fêter mariage na yo na Kinshasa ata uza na Congo central pas ezali te ata ozali na baprovince olingi ofete mariage na yo na Kinshasa moto apesi fete elengi azali se moko na lobi yoyo pro azali wapi kanga adresse malamu koma adresse oyo ekopesa libala na yo valeur oyo ekopesa fete na yo valeur ezali se moko quartier 7 na Njili na immeuble Selem Voama mama yoyo akozela yoyo pro akozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fille d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita kaka na kwa kimbuta to pe na première entrée ya Njili yaka mutuka nyonso eza kokota atape ba moto yebisa ozoya na immeuble Selem Voama akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa toko pesa pe ba formation ya make-up coiffure coupe couture et bongo perlage et beleto ye bakango te perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma oye bimisaka beauté africaine yako ekolango o comme entrepreneur o bongisa avenir na yo et pa ya yoyo pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga Malebo Movie na kolakisa yo ndenge nini okosala po kutana na yoyo pro kitoko nga na yo kitoko Time has come to perform. Moto anokisaka mvula yeyo moto anokisaka mvula yeyo ayeli biso filme na ye ya sika kunda ye avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Kero 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka moto anokisaka mvula aye na filme ya sika kunda ye filme oyo eskozala somo nanu botala filme ya boete produit par ye moko Yule Doshi asangani na Lizzy Gold oyo ekosukisa mbula ba filme ya suka mbula 2025 ekozala somo ekoyinda korate yango te toujours na ba chaîne partenaire na biso tolobi yambala oyo tokokwanza tokodiota bango ti bakolela soki baleli te bakoyambula. With this stone, a certain man who wants to live forever will come for you. Kundaye avec le sexy boy Malebo Movie, leader silencieux, film ya sika yango yo korate yango te toujours na ba chaîne partenaire na biso landa biso atape na YouTube na Malebo Movie TV. Die for you to live forever. I was born with the last drop of my film na biso yango ebandi 5e partie pe suite fin ya film na biso ya mongongo
Liaka avec le sexy boy Malebo Movie. Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosakate na bandaka pe na selisaka film na biso yango ebandi 5e fin kasi lokole tikalaki kaka histoire moko ya moke quelques minutes soki na tiaki yango te ebele bolingaki bobenga Malebo osisaka film te okataka film mabe yango tobeni une grande partie ya 4e partie na biso totalaki lobby pour que to conclure film soki peut attaquer 4e profiter tala yango sikoyo parce que 10 minutes 15 dernières minutes moi etikalaki ya fin ya film na biso yango toza kotala yango sikoyo Malebo alobaka abandaka pe ya selisaka kasi tolobaki mbula oyo 2026 tokodiota bango tokokwanza bango ti bakolela soki balelite bakoyambula kasi est-ce que tali film ya kundaye film ya sika o tokotala lobby après 5e partie yebisa biso oza kotala biso wapi sala wana désolé chief bon après-midi na yo te exactement ekoluka nini chief pardon ne ekoluka faveur pa na yo nasa na posa faveur faveur ni ekoluka pa na ngai vie na ngai komi tellement misérable kutu neza wana bakangi bakonte na ngai babengani ngai na mosala ndenge nazoloba no sikoyo nazata capable ta kosomba lipa ya pamba nakomi bidefa pa matide s'il te plaît nabondeli chief nabondeli yo requête neza nini naza na posa kokote gede abara excusez biso tikela biso ngonga d'accord patron mobali a cédé aye kokota secte aye gede otikoloba nini sikoyo chief s'il te plaît nalobi naza na posa kokota aye gede nazo continue vivre via boete na kokoka te souffrance est débordée leki nazala ki puissant na ki fort chief na kosala nyonso oyo kolinga nyonso bokosenga pour que na kota secte egede sunga ngai chief souffrance est débordée eza na niveau ya vie na nga te nazokoka te oui nazali naza moto na sungaka famille nasungaka libota nasungaka bato sunga ngai nyonso ozala yango posa nakosala yango naza prêt et puis nakozala loyal envers vous bokotisa ngai kaka na secte egede bokotisa ngai sunga ngai chief noki te nakokufa vio nazokoka yango lisusu te souffrance est débordée napoyi kocontinue kosouffrir motindo boye sunga ngai nakozala loyal nakosala nyonso bokosenga nakosala nyonso olingo sokolisa barobe na yo bacostume bachemise mpe esi elamba na yo valeur yaka na horizon net pressing ya solo awa na kati ya Kinshasa zwa numero ya pressing mpo ata na ndako toyaka kozwa bilamba mpona kosokolisa promotion ezali mpe mpona décembre oyo mpona yo moto kopesa bilamba 082 52 02 046 na bandeli 082 52 02 046 wana toye kozwa bilamba na yo ata na ndako partout oza na Kinshasa bebe boni suko mutu yango naze biso ya chéri nzala désolé na ile mwa miliki oyo o miliki et dossier ata na défiant pas tatu na coin d'accord siko ezokende ndenge nini makambo ya musala ezokende kaka bongo eloka malonga te encore na era mpiaka mobali acede akoki lisusu kozela te azoka mutu bien te nayebi te soki eza nini te peut-être ezaka bamacanicien na bastress désolé oyo mwasi akoyi makale boye apres komela miliki eske adrogaki ye nalobi nayebi te merci na bachaîne partenaire ya Malebo esika nyonso kotalaka Malebo topesi yo merci onyeze sila nga naloba vérité permettre nga naloba vérité mwana mwasi oyo awa
je pense que Egede aponaka ye pour que Yende a remplacé Papa Naï a Panabiso. Papa Né Johnson. Parce qu'on les a tellement confus. Pourquoi? Aïe awa pour que Susu ale kambeka. Te autour de Mutuna Malamu. Oui, c'est vrai que Egede aponaka ye. Oui, pour que a renforcer secte Nabiso. Mais si quoi ils a Susu, mobile n'a pas utilisé comme sacrifice. Parce que niveau makambe komeli mobile n'a pas rejoindre biso. Asa mobile moko malamu. Plaza malamu. Yenda ko sacrifier ye. Allez salango. Salango. Bébé naza désolé. Naza désolé. Moi si ango poza koboma. Bongo bongo ango. Ozolu kilango nani? Est-ce koboma he? Est-ce kokufa? Achubaboye epe eke mopandi ekoko tate na nzoto avera emenike ako comprendre te ezokota te awa na mweni ba mama ruti mokali bakangi kota nini salama tala oza capable te akosala te ateluka moke bazosenga yo tika kotuna mituna sala o matindi osala sala sacrifice ngombangu mbangu epe eza kokota na nzoto avera te ekoki Egede esi alobaki noki voa na ye sikoyo alobi to libere mwana mwasi oyo aza digne te mpo na sacrifice. Oui, bo libere ye. Egede a rejeté sacrifice oyo. Alors ntango kozwa ye kini na ndako esengeli oya na sacrifice mususu pona yo o accéder awa na kati ya secte ya Egede. Mais sengeli na yo ozala sage o contrôler ye. Ti yo kosala sacrifice na yo totango ya kondimama comme sacrifice. Egede mabina ya immortalité. Egede mabina ya immortalité. Egede danse ya immortalité. Awa mambume baluka ekokende ndenge nini yo ekosala nini awa ekosala nini ndenge nini mpe okoti awa ndenge nini okoti na ndako oyo mwana ngo yeyo te bacoupable bapanikaka toujours liboso ya bato bafundi bango. Pourquoi osali boye? Bima libanda ndako nanga, bima libanda ndako nanga mabe avant kina solo mabe bebe keila nzambe na ngai okenda wapi yango nazali kolukaluka yo ndenge nini oyebi ke na komofanda wao te mabe komi za mabe komi ekomi ngonga siko osimba destiny na maboko. Alors c'est que le bima na ndako sikoyo ozoloba nini nakokende pa ite o ndako na biso bebe chéri kitisa motema o moninga na ngai ya malamu nayebi keila ozoloba nini par là ke na libérer ndako yo o ndako mobali na ngai te ezala makambo ebele à propos mbali oyebi te sikoyo akomi dangereux ya akomi membre ya Egede nini ngai te makambo nyongo ozoloba bebe azokosa pourquoi ozoloba makambo boye keila makambo ozoloba awa te omemaki ye butu euti koleka pourquoi osacrifier kuna na secte Egede mais Egede apoyaki sacrifice na ye te azoloba nini bebe toza basheri te pourquoi oza koaccuse ngai pourquoi oza koaccuse ngai liboso ya sheri na ngai bebe okoki koimagine buzoba oyo okoki koimagine te awa oza na sécurité te tokende sikoyo akokende epai te oui ngai nasalaki cope na Egede balobi nakengela yo tala vi okomisi nga lango tala vi okati ozosepela na vi oyo tala okende epai te abotolie mondoki bébé s'il te plaît kitisa motema longwa limwa fukama na mabele fukama bébé s'il te plaît eza ya solo emenike donc alobi vérité après nyonso onga na saleli yo ozwaki nga memaki nga na secte Egede olingaki osacrifie ngai emenike ngai chéri na yo otrahir bolingo na biso otrahir bolingo nazalaki nango mpo na yo après tout ce que je fais pour toi emenike
Nzambe na ngai. Bébé, nazalaki désolé. Balbaki ke bakoboma ngai soki nakengeli yo te bébé naki sous pression. Tala vi na ngai, tala longi nazoko nyokoma nakokaki susu te bébé naza désolé. Na juré, na promettre yo. Bomaye. Nini bébé te koyoka ete. Bomaye. Nokete akoboma yo. Bébé bi comme je t'aime. Bomaye. Abotole mundoke. Abomi emenike. Abomi emenike. Vera akosala nini? Mobali akokaki na ye lisusu souffrance ete. Metina niveau. On sacrifie mwasi na yo moko. Est-ce que ezalaka? Ebele bolobi Vera alenda kaka. Kasi souffrance plus nzala. Est-ce qu'ako résister très longtemps? Te. Est-ce qu'on détruire bango pour qu'on tikala libre? Alors, est-ce qu'on détruire ou est-ce que bango bazana liena egede? Nege bazawana, bazana banzoto ya basi na bango oyo bawa na ba chambre secrète moko bazala kanango na kati bandaku na bango. Soki oza capable ya kozwa nzoto ya basi na bango bakufa okundango na place moko secrète bango bakokufa parce que une semaine soki babimi ndiba na bango te bakokufa. Donc babimaka na bibembe what is a barbare? It's a acte barbare. Nzambe o tala bato. Mais kozwa nzoto wana eza mission très difficile pour nangai. Mais nakosala yango. Mais ndenge nakoyeba esika bibemba yango ezali, banzoto yango ezali. Wana ezali musala okeyela akosala yango parce que aza voyante pe akomona yango akoyebisa yo. Akomema yo esika ba chambre secrète yango ezali pe yo kozwa bibembe yango pe okokunda yango na bisika moko secret. Ye? Manganga lobi. Mais avantage aux anango et ça très dangereux. C'est que là yo on fongola misu parce que ndenge bazawana bakengelaka nyoso ya bango et puis batalaka yo na ba miroir bisika bazalaka et c'est que ozala très prudent. Mais c'est que là nous ozala fortifier aucun bisama. Oui nazomona bibembango. Nazomona bibembango na yebi bisika ezali. Na yebi bisika ezali. Est-ce que awa keila amoni bibembe yango? Est-ce que Vera kozala capable ya kosala 100% ba mona ye na ba miroir na bango? Manganga alobi esengeli a fortifier ye a kembisa esprit na ye pour que a combattre bango liboso ezalaki ba sacrifice vivant sikoyo. Zoka baboma basi na bango babomba bango na ba chambre moko kuna babimaka na bango chaque semaine pour que puissance na bango et demeraka kaka tala mbonga moyeke ekotinda yo osala makambo ya soni. Awa na butu bakosala Vera ba rituel kota na kati ya cercueil. Est-ce que mbala oyo ako réussir ko combattre batu ya egede? Soki lobi na tongo oza capable ya kotambola lokola elima ya solo. C'est que fortification et simbi pe okomema molili na ngambo na bango. Et puis okozonga awa victorieuse. Mission na yo ekozala accompli. Yo okokoma indestructible. Indestructible. Est-ce que bilima ba kondima Vera balobi kaka soki lobi na tongo alamuki nde akokoma forte ebongo soki alamuki te atikali na cercueil libela ekokende ndenge nini nalobi nayebi te tolanda kaka toko comprendre. Olingi obala oke wapi yaka na quartier 7 na Njili na immeuble Selemvwama epa ya mayoyo ba robe de Maria kitoko ezali ba costume ya papa pe ezali kasi olingi yekola perlage
coupe couture, coiffure, make-up, na esthétique. Kanga adresse quartier 7 na Njili, na immeuble c'est le Voima. Tope bengama yo na numéro oyo 089 52 30 45. Hey, Vera Lamuki. Jamais okoki kozala mwana sans que on l'est là pendant que maman zana yo pembeni. Pe sans que ya bondela yo. Sikoyo na telemi pona bundisa mokili. Naza bemeto akolela tibakata ekingo. Te. Le Vera. Ye va fortifier ye. Et comme une gonga. Et comme une gonga. Gonga ya ko combattre secte ya Egede. Est-ce que Vera kolonga bango? Nanya zawana. Nanya zawana. Ye? Bakosi monte ki mapa. Hey, Likofi. Hey. Bougez. Bougez. Bougez kuna. Leka kuna. Kuta nanda kuna nakati. Nakati kuna. Kuta. Hey. Est-ce que mbala oyo Vera kolonga bango? Tala ba sacrifice vivant na bango. Nzoka par ba sacrifice vivant. Ba bomba bibembe ya basi na bango na ba chambre moko secrète. Una ba bimaka na bango chaque semaine pour ko se renforcer. Eh, tala yekute bobo. Akoseka azoe bateni ni réellement ezakoleka awa. Mata likolo, soit côté droit, deuxième chambre, et bien Bezakuna. Allez, toquez. Toquez. Tambola. Puis le balai. Bon bouger. Toquez likolo. Bon mata likolo, toquez. Toquez. Est-ce que Akore si ou pe kobima na bibembe yango na lope na yebite tolanda kaka toko comprendre. Eh, Vera. Kasi nanya bomaki papa. Meilleur vœu na ba maman ya Brazzaville. Meilleur vœu pe na ba maman ou boza kota la biso pe ba papa boza kota la biso na ba province. Matadi. Meilleur vœu na fan zone de Malebo Movie Matadi. Yango pe wuti ko bota masika. Meilleur vœu na bino. Bino pe ba ebolinga ka Malebo. Eh, tande azako sekisa ye. Ye pe atali kaka kei a okosala nini? Asekipe akei. Kasi Malebo alobi pona décembre oyo sala vidéo esika oza ko souhaiter famille libota na yo mobimba bandeko baninga joyeux Noël tope meilleur vœu tindelanga yango tokolekisa ngo na TV juste pona ko sala bino plaisir pour que to fêter ensemble na bino tokosala ngo bongo est-ce que landi nalobi sala vidéo na téléphone na yo. Esika oza ko souhaiter libota na yo bandeko tope baninga joyeux Noël to meilleur vœu tinda yango na numéro ya Malebo Movie awa na se tokolekisa ngo na TV to mona ndenge toza ko fêter ensemble pombula oyo to sisango nelengi pe nesengo nyonso pour que 2026 ezala mbula malamu. Fukama waka munduki sala musika munduki allez lala na se lala mabele ay toke kanga portail. Kanga portail yombangu tokei. Hey! Telema. Tokei. Azwaki déjà ya Chief Obata. Est-ce qu'akuza? Eh telema. Bako mona nini? Awa, nini yango? Watu kote zate. Pourquoi? A protéger yango. Soki to koti to kufa. Dans la pose bebango. Si to komi atokende. Et ça dangereux. C'est ngel to longwa asikoyo. To longwa tokende. Esengeli to longwa awa tokende sikoyo telema kota kendo bikangela yongo na kati bang kendo bikangela yongo na kati awa soki bolandaki filme malamu ezali ndako ya Onyeze nde leader ya secte ya Egede ndako na ye moko a fortifier yango kasi oya baninga etikala kaka polele bongo tala sikoyo awa za ko filmer nzoto ebembe ya Chief Obata po atindela ye yango. Est-ce que mbala oyo akolonga landa filme yango eza kokende na kosila o Malebo nga natalaki fente
soki orataki fin na TV kende na chaîne YouTube na biso beta kaka Malebo Movie TV na chaîne na YouTube okomona chaîne na biso eza wana tala film sepela pe yebisa biso ndenge nini apprécier film tika commentaire j'aime kasi kobosana te ko s'abonner pour que chaque fois oyo tokotia film ozwa notification pour que o rate lisusu film na yo te kasi yebisa biso zotala biso wapi. Oui allo wana nani te boni yo nini natala WhatsApp na ngai tala WhatsApp na yo nini yango sali ngai nazala musala po na yo soko sali yango ngai nakokunda mwasi na yo te oyebi nini nazoloba nayebi comme ça yo kokufa dans 7 jours soko sali musala nazoloba na yo te nakokunda yo kokufa te naza na posa oloba nyonso yo za na posa na sala na bitanga kombo ya monto nyonso lingi nga na kofuta yango s'il te plaît kokunda ete obondelaka pe allo ye tala ndenge ekomi awa nini kiba na mama leki akoyiba telecommande lobela ye sokorobondo ya borondo ya bokondo hihi atika telecommande pour que toyeba est-ce que Vera akoresir Chief Obata oya chaka mbanga yeyo amoni ebembe ya mwasi na ye na maboko ya Vera kasi Vera lobi soki asali oyo akosenga ye asala te akokunda ye nzoka soki akundi ebembe ya chief ya mwasi ya Chief Obata ye nyonso aye pe kokufa parce que d'après consigne ya secte na bango ya EGD esengeli chaque semaine abimaka na ebembe ya mwasi na ye talaki esika ememaka bato nani akokai kondima que le tout puissant ya Chief Obata akoya kobondela ngai pe na kosenga sala pe akobéir pendant que naza encore vivante nandimaki te nini exactement ozala ngo posa est-ce que okoki koloba naza na posa bakonte na ngai balibere yango immédiatement naza na posa otela papa na ngai oyo bino botindaki bato ya gouvernement basaisir yango bafongola yango sikoyo balibere yango sikoyo nyonso oyo outi kotangatanga awa yeba yango nyonso wana eutisi na maboko ya mutu moko epuis yeba yango soki nasali kaka appel moko nyonso ekozala libere bapropriété nyonso ya papa na yo ekozongela yo bomengo wana nyonso ekozongela yo me yo okosala nini okolibere nanu nzoto ya mwasi na ngai apres ngai nakosala yango te namoni ozopense neti naza liboma pour que nalibere ebembe ya mwasi no sikoyo pendant que yo osali nanu oyo ngai nasengi yo te naza na besoin ya bapele ya bato nyonso wana bavoka na ngai bacertifie ngai ke nyonso wana esalami naza na posa ya pele ya baja sécurité na ngai babenganga bayebisa ngai ke hotel eza libere noki te okotikala jamais kozwa ebembe ya mwasi na yo ok zela nasala yango VIH sida goitre ya kingo hépatite prostate eza konyokola yo yaka komela S4 benga biso na 084 24 02 957 na lobi 084 24 02 957 wana ozwi S4 oyo kobikisa maladi na yo malebo alobaka kobokolaka maladi te koyokaka pe maladi soni te nalobi mpo na goitre hépatite prostate na VIH sida wana nde okozwa lobiko ozomona bomengo nyonso ya papa na yo esi na libere yango juste na appel moko et puis ngai
nayebisaki bato nango bazalaka na gouvernement basala ndenge nalobi basala kasi comme natindaki bango basala bongo nyonso biloko wana ozwa koloba me yeba yango soki nasalaki bongo nakangaki yango facilement parce que ezalaki mpe ya biso mais bafongola ya bomenga papa na yo yango yo récupérer yango eloko moko susu te kokomela yo sikoyo est-ce que moi eza te osala mpe par na sikoyo ya arrangement tozalaki nango te mbangu te naza na requête mosusu akokotisa mpa na yo nini yango lisusu requête yango lingo okotisa naza na posa leader ya egede akufa est-ce que ozobela to nini wana requête nini yango bozopesanga boye te eloko moko te eza stupide par rapport ya passe oyo nga na moni parce que naboyaki kokota secte na bino naza na posa ye akufa soki yango te okozwa ebembe na yo te te zela nono peut-être oyebi te makambo eza kosalama réellement tozolobela mutu oyo aza kaka humain te tozolobela na mutu oyo aza moto mpe aza esprit aza elima ya suka mboka nazoyebisa yo wana mutu elingo boma ndenge nini okoboma ye ndenge nini wana eza likambo na ngai te yo okozwa ebembe wana soki nayoki ke chief responsable egede akufi leader akufi wana napesi yo ebembe se souvenir lisusu otikali kaka na 2 jours pour que obima na ebembe wana noki tokokufa alors tobomi mbangu wana ekozala malamu mpo na yo chief obata akosala nini aboma chief na ye eske akokoka nalobi nayebi te chief obata pour que arécupérer nzoto ya mwasi na ye vera alobi ye par retour esengeli aboma chief oyo aza leader ya secte na bango ya egede eske akokoka koboma ye nalobi nayebi te tolanda kaka tokocomprendre filme yango eza kokende na kosila kasi yo moto rataki filme na tv eza pasi te eza mpe komplike te beta kaka na youtube malebo movie tv ndenge ekomami awa na se okokuta bafilme ezali kasi kobosana te kosabone tika j'aime tika na commentaire wana nde tokoyeba posa na bino eza nini dans l'entretemps chief awa obata akokanisa na kosala ngo ndenge nini wana eza kaka possible te nakokozwa riske motindo oyo te wana ye akoboma ngai soki atimbeli ke nalingi nabomisa ye eke naza na baplan ya kobomisa ye akoboma ngai me naza na posa ebembe ya mwasi na ngai naza nango posa soki nabimi na ebembe ya mwasi na ngai te na mikolo eza kolanda nga nakokufa sikoyo nini esengeli na nga kosala nini nasala asala nini eske aboma chief obata to mpe andima liwa parce que aza kobanga chief te en tout cas nayebi te compromis yango osali yango ndenge nini nazoka ke vera adécouvrir bamanipulation nyonso tosalaki contre ye mpe atimbeli biso me ndenge nini atimbelaki oui ngai mpe nazoki information wana epuis nabandi kosuspecte ke ye aza na pouvoir moko magique quelque part oyo ata kotimbela baplan na biso oyo nzambe na ngai te est-ce akozala plus puissante que nous na ndimi te eza impossible te ngai mpe naza na baplan na ngai zela nabongisango nakobriefe yo d'accord c'est assuré que osala yango ndenge ozoloba c'est assuré que osala yango bien mwana mwasi oyo stupide oyo aza mwana moke te akokolonga biso te ye chief asutuki alingi amela eloko chief obata apesi ye abwaki yango na mabele vers
cœur epasuki ata kopasuka te. Est-ce qu'Atimbeli Obata azana courage ya empoisonner nga na kati ya ndako na nga moko empoisonner ngai te. Est-ce que eza lolenge ya yina bomoi na ye façon nga kufelama yango oyo? Hey. Time has come to perform. Moto anokisaka mvula yeyo, moto anokisaka mvula yeyo, ayeli biso filme na ye ya sika, filme na ye ya sika, kunda ye, kunda ye, kunda ye. Avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Kero 25 fois champion du Congo yeyo nalobaka nakosaka te nabandaka pe na selisaka moto anokisaka mvula aye na filme ya sika kunda ye, kunda ye, kunda ye. Filme oyo eskozala somo nanu botala filme ya boete produit par ye moko Yule Doshi asangani na Lizzy Gold oyo ekosukisa mbula ba filme ya suka mbula 2025 ekozala somo ekoyinda 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 korate yango te toujours na ba chaîne partenaire na biso na ba chaîne partenaire na biso tolobi yambala oyo toko kwanza toko diota bango ti bakolela soki baleli te bakoyambula. With this stone, a certain man who wants to live forever will come for you. Kundaye, 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 avec le sexy boy, Malebo Movie, leader silencieux, leader silencieux, film ya sika yango yo, korate yango te, toujours na ba chaîne partenaire na biso, landa biso, atape na YouTube, na Malebo Movie TV. Die for you to live forever. I was born Sora with the last drop of my lolenge ya yina bomoi na ye façon na kufelama yango yo. Hey. Chief Onyeze atimbeli à comprendre que Chief Obata alingi abomisa ye. Akosala nini? Est-ce qu'akoboma ye avant? Ye pe azalaka kanda makasi awa vera ba plan na eza kokende malembe na kosimba. Tala Chief Onyeze ndenge ya kotala ozana posa kosokola ba robe osokolisa ba costume na yo ba chemise de valeur na yo. Tala un pressing ezali se moko awa na Kinshasa Horizon Net pressing te okotisinga na trouble moko très embarrassant na meke ko boma eze facilement et puis atimbeli ngai te. Est-ce que moi ezate on peut sanga mission mususu parce que ko boma Onyeze eza possible te asa moninga na yo proche eza important te o affronter physiquement luka meli mususu luka la force na ye utilisant au contre ye te verra natika kaka na 2 jours na bima na bembe ya mwasi na ngai soki na perdre na kokufa te wana eza une raison de plus pour que o matisa force na yo pe mayele na yo o combattre Onyeze. Ok, s'il te plaît est-ce que moi ezate o permettre ngai na bima na mwasi na ngai lelo comme ça ekopesa ngai mwa ngonga yebisanga eska otie bembe yango na bima na ye comme ça après yango donc na uzala sûr que natikali na mwa ngonga ebele na kokufa mbangu te comme ça tokoluka stratégie ndenge nini tokoboma Onyeze. Est-ce que mokokosala yango te mpo na ngai te kaka mbwa nde bapesaka mikuwa boma ye boko kozwa ebemba mwasi na yo okosala nga bajeu wana te. Est-ce que Chief Obata ako réussir? Allô naza na posa komona yo pone eloko moko eza réellement important wana abengi nani? Est-ce que
Chief Obata a réussir dans 2 jours oyo etikali ya bomoi aboma Chief Onieze nalobi nayebi te filme yango eza kokende na kosila eske olandi yango malamu oyo nani abaza kokanisa nayebi okamwaki ndenge nabengisaki yo awa na kati ya motuka na ngai nayebi kokamwaki oui monsieur il s'agit juste parce que nazondimelaki yo ndongo oza wana oza mutu malamu alors yango nayebi ke oprenaka bien soin ya mwana ya patron na yo. Alors c'est pourquoi je me disais que c'est très important pour oza mutu malamu nayebi so ndenge nini okobekisa bomoi na yo soki mabelenge komela yo patron na yo azo planifier ko utiliser yo na bakisi na ye nzambe te nayebi liniki eloko oza na mposa kosala eza kokima me kokima yango ekobakisa makambo likolo ya makambo oyo oza nango deja parce que ya kolanda yo bisika biso yo kozala epuis partout kozala akosisa na libota na yo mobimba yoka ngai honnêtement nayebi te pourquoi ezemu azolinga asala mabe pendant koza mutu malamu mpo na ye naza na posa kokufa te kitisa motema eza na chambre moko secrète na kati ya ndako wana kaka même chambre secrète wana oyo akotaka mingi oui wana esika puissance na ye eza déposé esika evandaka alors ntango kozonga na ndako wana luka chambre wana esika ezalaka epuis okomona miroir oyo eza na kati ya ndako wana alors zwa miroir wana bimango libanda epuis panza yango matela yango ebukana na mabele wana ekozala suka ya baproblème na yo wana l'unique moyen l'unique solution ya kobikisa bomoi na yo mpe bamembre nyonso ya libota na yo jésus oyo eza puissance oyo ekopesa accès na kati ya chambre wana ntango okende liboso ya porte wana salela eloko oyo pour que omarke porte wana epuis okomimona yo moko na kati okobima na kati nango zwa yango awa Chief Obata a convaincre servante ya Chief Onieze. Est-ce que servante yango akokoka to pe akosala yango réellement nino simbi na maboko na yo kende kozongisa eloko wana avant kiza trop tard mpo na yo te yo nde moto ozosalanga mabe nga te mnazosala mabe okanisi nayebi te ozoplanifie oboma ngai na mabe na yo na bonganga na yo olingi osalela ngai mpo na bambongo na yo kaka ndenge osalela mwana na yo na bakisi no mabe te monsieur Chief Obata ayebisinga nyonso na ndenge nakotaki na chambre na yo na chambre secrète na yo ngala kotika osakrifie nga te tala oza ndoki toni nango na bidepose yango noki tokokufa te yo nde okokufa nga te mna kokufa beta ye masasi sikoyo pour que miroir wana epasuka te beta ye masasi na ndenge bien eske akoboma ye aza na posa abomanga linga abomanga mpe na yo mpe oza sur oui aboma libota mobimba te bete masasi te chief wana beta ndeko na nga moka mwasi masasi eza te aza l'unique sœur na ngai te abomi ndeko ne ya mobali nzoka bazalaka bandeko te apanzi miroir yango na mabele epanzani Chief Obata Annabelle obomi ngai awa Chief Obata a réussir mission na ye alongi yango tala elongi yango ndenge ekomi awa Chief Onieze akufi mwana mwasi oyo apanzaki miroir somo esali ye
boni nango linge komela ye boye. Oyo abeli liboma to nini abandi kolongola bilamba. Awa bato egede chief ya egede leader ya egede akufi. Annabelle pe abeli liboma apandi miroir ya chief Onyeze oyo aza leader ya egede ye wana abeli liboma. Kisi bungu soloka eza mabe akufi. Et puis naïbe koki nouvelle ango nasa lango ngate ngongeti ke mukele ska na 1 heure na bima na ebeba mwasi nanga pona na bika on peut pas kinzo tango wapi. Félicitations au réussir mission na yo ozamta maile tala tika no ba appréciation oyo nasa na tante nasa lango ngate ebeba ngo za wapi beta show ozomona na immeuble na yo tonga wana soko vire banki moza pembeni. Alors soko leki banki wana zamba moko eza wana ndako moko esila te eza wana kende kuna bimba mosi eza wana. Awa atikali kaka na 1 heure du temps ya pamba. Est-ce que ako réussir kokoma wana attend na bambouteillage ya Kisasa ndenge ekoma? Est-ce que ako réussir oyo neti apumbwa atuta moto to asala nini? Vera ye yo a réussir mission na ye ya kosilisa bato nyonso ya egede. Ye yo asepeli mais est-ce qu'akomi ata ngonga si elekaki chief obata ye yo akwei pe akufi akomi retard. C'est vrai akuti nzoto ya mwasi na ye yango mais 1 heure yango esi ekokelaki ye kala akufi. Vanité de vanité, toute vanité. Tala bibembe na bango ndenge bilongo eza kokoma yango na kala bazaka koloba ebembe ya moto mabe ezalaka toujours elongi ya kokanga me ebembe ya moto malamu esekaka otali yango ozomona lokola eza kosekisa yo parce que moto malamu nzambe na ngai nzambe o ndako eza kitoko eza tellement ezaka kitoko ndenge ya bapara na ngai ezalaki avant que Gede abotola biso nyonso wana te bopara na nyonso te oza na futur moko malamu pembeni na ngai avenir moko ya bien nakozwa lokola ndeko na ngai mwasi epuis nakopesa yo via malamu oyo baparole baza kopesa ntango bazalaki na bon moyo okozongela kelasi nga nakosponsorize yo na niveau nyonso ya kelasi na yo. Merci beaucoup naprecie yango Vera oza mwasi moko malamu epuis okosurmonte banyonso etikali yo poza mwasi moko malamu nzambe akopambola yo yo pe kopambwama. En tout cas oza plus qu'un ange obikisaki mwana oyo ya mwasi ntango alingaka se suicide likolo ya bato ya egede grâce na yo nde ngai nabundisi egede mpe na récupere nyonso egede botilaki ngai. Nzambe apambola yo epuis après ngai nakomona osikoyo lokola mama na ngai epuis keila lokola ndeko na ngai mwasi ensemble tokovanda na kati ya ndako oyo lokola libota moko ya monene. Réellement merci Nzamba pambola bino. Tala spot na lobi film ya sika kundaye film ya sika aussi botali spot nango yango nde tokotala lobi korate yango te même chaîne même heure kasi soki film oyo esepelisaki yo topesa merci na Hervé Landou Métallique papa na Simona Luxi Caroline Esther Samuel Chris Beni na bafilme kitoko boye na kati ya mokili oyo élégance eyebanaka na moindre détail eza na esika moko awa na Kinshasa
oyo kokomisa bilamba na bino peto ekoma momesano. Awa epa na biso chaque tissu, chaque couture, chaque elamba ezalaka traité avec respect et excellence. Ba expert na biso oyo ba misana ba technologie de pointe oyo tozalaka nango ezalaka tellement précis kaka pona kozongisa bilamba na bino na lolenge oyo bosombelango na lolenge oyo bino bolingelaka yango. Costume sur mesure, robe de soirée, chemise délicate, top et tenue de prestige na bino, chaque pièce ils ont retrouvé fraîcheur nango. Kasi, l'équipement moderne na biso, pe ba produit haut de gamme et respectaka ba tissu na bino, même le plus exigeant biso. Et si to commande à niveau professionnel, ko bosana te. Bo confier biso ba tenue na bino, bilamba na bino, nyonso bo pesaka valeur pona élégance na bino et pa na biso na horizon net pressing. Toyebi kokomisa nyonso wana ndenge sengeli ezala. Yaka na avenue du Cercle numéro 11, juste na immeuble plus 243 derrière cimetière ya Gombe. Zwa numéro na biso plus 243 82 52 02 046 elamba na yo ezungi ngebu kaka ndengo lingaka nakoma peto nzambe. Papa maman ndeko mwasi pe ndeko mobali yo moto ozali kometungisama na maladi ya VIH sida, goitre ya kingo, hépatite, prostate, talakisi oyo eza kopesa lobiko yango yoye na lobi S4 S4 kisi eza kobikisa yoka ba témoignage kasi kobokola maladie te. S4 ye pona kobikisa VIH sida, goitre ya kingo, hépatite na prostate yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo. Leki nanga mazaki na maladie ba benga viruso ya sida. Azaki so tani bobi te muto okufaka siko. Na landi docteur na nganza batindela ki biso bité na vanda kana poko na tala na ko docteur na landeli etina suka akoma ki vous mescalette leki langa ye escalette moto ka ki muto okufa mais lelo tala azongi na kati ya ba donc na kati ya ba na bomoi. Donc goitre maintenant na kingo na ku gauche et maintenant esali presque 2 ans. On a commencé à être aussi la mer. Maman a la ba mix tellement à tambola qui ba côté billet na zanga ba mix qui aussi là na ba tous mais à essayer aussi là na pese confiance. Malé S4 ndé na ndo mais na malé bene ko papola ne son ndo salila. Maman na zone sous na ko témoigner na o na moni vraiment. Et on a bengi bino boya o nyo so dans malade. S4 yango yo eye pona kobikisa yo moto ume na maladi kovanda na ndako te yaka benga numéro na biso 084 24 02 957 bongo ozwa S4 obikisama na bokono oyo eza kotungisa yo. Merci na bino banso bozo ki opportunité à kotala film na biso kasi kaka ndongo tali parti ololo lobby partie suivante ezali na lobby lisusu soki oraté ba film malebo na TV to posa na besoin kotala film moko songolo pakala partout au dans le monde kota na ba compte sokoza na TikTok beta malebo movie sokoza na YouTube beta malebo movie TV soki pe oza na Facebook beta kaka malebo movie komona ba film malebo ko bima télécharger beta la yango kasi sokozali DJ mingi ba DJ boko benga yibisa biso esika ozali to ko déléguer muto kwa ko tikelo ba film est-ce que yoki parce que belé boko tumisanga mingi pe na ba province alors to songola pour que bozo ba film na kimia en attendant que to signer ba contrat na ba chaîne na bino o ezali kuna to pesi merci kasi yibisa biso otali biso à partir ya wapi parce que ba programme ya malebo yango eza ko bima na C écran to funguli pour na yo otala 5 chaînes nyonso wana kaka mpona koluka ndenge koservir bino soki mpe bosepelaki na filme moko eke boza na besoin to rediffuser mpona bino benga kaka numero eza affiché awa na se écran malebo akosala yango etikali na nga se koloba eloba lioko kimia omabota mabino tokutani lisusu kaka na filme oyo ezali koya 1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, symbiosiki.
Shana banane